Capage TV. Capage TV. Et là, les bossés bon mara couple na vie. Et ça tierce personne. Son moni couple pelimoto, c'est-à-dire tierce personne à nini à côté. Au balanga papa bon pasteur, bon va passer à l'élo. Il y a l'élo. Au besoin porter plus plupart. Au besoin participer à la décision plupart. Non maman, arrêtez. Bah tu faut pas se prendre en charge et ça deux couples. Pas tierce personne. OK. C'est pour cela liba les akaka sexité. Liba les ala makambu ebele nakati. Sauf que sexe yaka ko ça peut moins implice. Donc église à la mbaka toute couche yabat. Arche de Noé. Oui, très bien. Quand tu prophétises sur quelqu'un, il faut le faire avec beaucoup de sagesse. OK. Cynthia, na moni olobi oza batata la yo Cynthia bo. Ozala ki no. Oko filmer pengaite. Obamenga ndika. Oko so apena mundi mais ezala raté. Donc c'est l'immaturité prophétique. Ça maman Cynthia, ba papa na biso akala. Bazaki na l'église de loloto ya badadi. Mais ba fanda na mabala ça fait 50 ans. So tamona kishasa au mona ba couple akala ba yebaki ba pastorité. Bébé ka basa basango. Tamu supe bakende l'église té. Mais lolo ba na 60 ans de mariage. Ba fanda ndenge pasteur azalaki wa. Comment yo ba bala yo ba pesolo mbongo nyoso bebis na libala okipe. Ofani pe na mbonga bato libala. C'est de l'escroquerie. Ba baliso pe pa mutu mususu ezalaka té. Mama hôtel eza place ya kopema. Botel tonga mingi bana poto nzama pambola bino obozo zo bozo tonga ba flat botel enkola pambola bino hôtel eza place ya ekobote nde bato ba corriger ba bi hôtel eza ekobote na mona ende de repos yes pacte makile kota na nzela makila pe na nzela maloba pe na nzela banzoloko mama Cynthia est-ce que bobi ke bato même ba tatouage bo tchaka ba tatouage bato bazo tchana banzoto kangibo tala mutu na zo tcha écriture nini okomini. Nous sommes dans un chantier dans la commune de Lemba où ce jeune répondant au nom d'Eric Makolo a été retrouvé en plein travail de nettoyage de ces bâtiments nouvellement construits. Avec une équipe très restreinte mais visiblement professionnelle, ce jeune a réussi à séduire plusieurs responsables des chantiers, bâtiments et meubles pour un nettoyage de qualité. C'est pourquoi il lance un appel à l'autoprise en charge à toute la population congolaise en général et à la jeunesse en particulier. La plupart des jeunes qui pensent que c'est dans la politique où se trouve l'argent. Tandis que si tu as un métier que tu maîtrises, ou soit tu es dans tel domaine, tu dois d'abord valoriser ce que tu fais et promouvoir ce que tu fais. Un jour, ça pourrait vous donner des bons résultats et puis tu peux aussi bien t'en sortir par rapport à ceux-là même qui sont dans la politique. Sur place, l'architecte de ces bâtiments livre également ses impressions. C'est un jeune avec qui je travaille souvent pour les travaux de nettoyage intérieur, murs, façade et tout. Donc il fait bien son travail, il est sérieux. Donc moi j'encourage ça, j'encourage vraiment cet entrepreneuriat des jeunes. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, chaussures, perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Lupemba, premier studio d'animation 3D pour l'éducation des enfants en Lingala, vous présente Zomina Moko, une cantine d'Afrique en Lingala pour apprendre aux tout petits le Lingala en 3 minutes. Un mélange de répétition orale et amusement, un cocktail parfait pour apprendre les mots du quotidien à domicile. Zomina Moko, déjà disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Mwambe, Libwa, Zomi, Sasa lelo boni. Zomi, 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 Zomi na moko, Zomi, Zomi na moko, Zomi, Zomi na moko.
Zomi, zomi na moko. Zomi, zomi na moko. Capage Télévision, merci na ba partenaire nyonso, merci na ba abonné. Merci en tout cas na bato nyonso balandaka biso na kati pe libanda ya mboka. Merci na équipe mobimba ya Capage Télévision, merci pour mosala biso et les kaka maloba na ebele. Merci na ba nyonso bazo soutenir biso. Mama Kassi Boutique, merci. Il y a José Moulumba, Motema ya Beni Barça, les Bogards de Birmingham. Il y a José Tokolela Isuba micro-cravate. Tozo Zelango, merci na Papa Dior. Tozo Zela ba caméra Lumix, Moussous, Papa Dior, Tindela Biso et ça, Biso bien. merci na ba Onions, va soutenir Biso de loin et de près. Oredezo Flat Hotel, Bazawana, maison commerciale Oredezo, Bokende Bola, la bateau de la diaspora partout, à Tada Kinshasa. Oredezo Zaka Wana, na Nenga Victoire et puis na Matete. Au Tindi Bakoli, na Kokoma, correct. Batunion, so Basara, merci. Merci à Daddy Bigis, merci et ça, Biso vraiment bien pour la partenariat. Merci d'avoir news pe bazo yana ba bazo kende bo mais sana biso da ba publicité parce que baza ba partenaire na biso ya monique un moko to tchara bango er nyonso pour grâce na bango nde okomona mo publicité kabelo mo Jil mo nini boezo ça rappelle que Capage Télévision azala vraiment connecté. Merci ba onyos balanda biso ozana biso elongo ndenge na esaki bino prophète Jano Bontongo bimaki na Kimongo. Bontongo bibi ana Kimongo arabi en tout cas ça peut la mongo ya solo mungala ya solo. Merci ba bazolanda biso bo sepela kina émission ya prophète Jano bokoma epe na se na mona epe batandika musuba komaki papa zongi susu te. Il y a des partenaires, il y a des familles. Donc, il y a des raté. Merci à Onyo Swazolanda Biso. Bienvenue à Motolanzambe. Bonne santé, bonne évolution. Évolution très bien. Balanzambe, ça va? Très bien. Ok. Tellement que tu es bien dans mon matoy. Vraiment. Vraiment. Balanzambe, ça va très bien. Biso tout ça bien. Merci pena yo nengo ya minga lisusu. Merci pena bandeko ba sepela ki na émission oyo uti koleka boende zalaka yango moni olobaki loko moko na émission tango salaki na lité ya kanda otolobaka jité ya jankele na kimongo jité ya jankele donc lité ya kanda émission bo salaki mene bandelo loba elomo makasi et j'ai vu une personne à sepelaki nango ça veut dire bato balingi kaka o ezomema bato et même rabino bosoto oui c'est trop profond ce que tu avais parlé. Donc moi j'avais personnellement aimé et j'avais apprécié. Donc les anabatoyo balingara bosotote. Basola napenda matea comment pour vivre dans la société. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour notre moto à mon abolam na bomo. Vraiment et logo s'appelle Sangami on a bien sous merci mingi pour nous. Mais sinon dans l'ensemble kitoko. OK. Prophète Jano tozonga lisusu non qui est na rétro bokolimbi sabiso qui moi maquiller les ali parce que Congo est encore en chantier. Non, aussi ça m'a mis sauté. Bolim, c'est absolument pas ça. Ce besoin au Kato, à la centre-ville, mais pour t'en na makelele. Motolanzambe, merci en tout cas pour la reconnaissance. Sinon, il y a bateau, bah c'est peli na émission. Tout le bas qui t'os on a au rétro moqué dans le Cambouya libala. Pour na yo, libala signifie canon nini. Bon, en fait, et puis est-ce que libala les arakaka pour na moi si? Parce que na libala ceux qui mobala lobi na zo akobala yo on dirait commander plus charge na biso biso to sepela na bino boya kaka ko sala kaka o nzamba lobi bo ni bo bala c'est très profond c'est comme si mobala zala ngane wa posa wana te aye kaka na kokisa o esengeli pona zwa mwasi donc moi si afin d'ana ko na zela mobala ya zwanga on dirait mobala zala posa na ngote oui bato misusu ba se présenter bongo et apesi ne pe mbongo voilà pourquoi moni bato bongo pe mingi na mabala bazana ba problème azoko ka ko gérer moi cité ako gérer pe libala te pourquoi parce que apesa qui peut bénéficier na nzoto mona bato surtout eloko ba betela ka sete oko bimana été et c'est ko bona mobala été donc mobala zo cibler déjà nzoto wana omoni nzoto bobo moi si na omona ka nzoto wana pona liango na simbango il faut na bala or c'est pas ça le mariage amen c'est pas ça le mariage. Mariage, ce n'est pas seulement rapport ou bebo fan na bolingo. Ya maman na papa na mbetu. Non, c'est pas ça. Dans le mariage est complexe au fait. Voilà pourquoi Bible zolo bande bandelobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais oui. Quand on dit il n'est pas bon, il n'est pas bon pour bolingo, il n'est pas bon par rapport à la mission Nzamba qui mobali, il faut mutumsusa za la lokola ye pour aider. Yango lobi je te ferai une aide semblable. Amen. Tango yo zue lokola aide semblable. Ne pas tambola. Makambo sexe boy nasima après. Mais oyebi que moi si on a zobala
poto sala na eloko moko nzamba lobi multipliez-vous oko se multiplier ni soki mo ça pemélité donc il faut accomplir la volonté de Dieu ça la Genèse après ce qu'on bandi ko se multiplier alobi dominer et assujettisser donc bon dominer pe bo zo possession ya mabele nzamba chebino na ko so mo te mo zana mwasi et na kati ko se multiplier ndo mona papa na mama bazo sangana bana bazakoya et nkola sozo lokumu na kati ya libala mobali ezana makambo esengela sala te il faut ka mwasi OK na yebi sa kona lobi mobali ngai janone na zabo na koko ta pompage na salis 200 pompage yo sali 3 10 okokito lembe mais soki ba pesengana tout a pondu na okokate na sukola bilamba to force kaka na ça il y a des choses oyo nzamba sala mwasi na sala OK ezana makambo pe nzamba sala mobali na sala alors pour moi ça salelo akouta na balabala te OK, nous ne pas voisin. Il faut ça la pembeni na yo. Voilà pourquoi il est important honorer a comme ya yo officiellement ndesiko yo botambola ndenge esengeli. OK. C'est pour cela libale zaka sexité. Libale zala makambu ebele na kati. Sauf que sexe yaka ko bakisa pe moi implice. Ezala mutu mususu nkola ko lo balobi bo ba seule opération maman Cynthia babi yo ko yeba na papa te après 2 ans. Il y a des gens, basio basana kawana. Okoloba mobala bima. Ba musu 6 mois bo simba na te okoloba oya bima. Je dis non. Non. Voilà pourquoi liba les enfants na pété. Voilà pourquoi liba na peso ko yo moni oyo a fifi okeko luka libanda or balobi na biso pour le meilleur et pour le pire, il faut aller ensemble. Papa, est-ce que le moment oyo tisiko ezo sala vraiment moi et bouger babala ni pe belé ba to pe sa faute et belé na ba parrain ba misus bazo pe sa faute na ba témoin ba misus bazo pe sa faute na famille OK. Mais ba misus bazo pe sa faute ya makasi na église faute penza na kati ya makambo etali séparation to ko bambela bana bon na makambo etali séparation et to kozong c'est la bango mo couple OK. OK. Batali boso il faut que bambela la charge. OK. Couple. OK. Yami balé famille. OK. Tous les deux familles. Ya tata, ya côté à mobali, na côté à mwasi. OK. Yami ça tout église, église à la souka. OK. Maman Cynthia, ba papa na biso akala. Bazaki na église le loto ya badadi. Mais ba fanda na mabala ça fait 50 ans. So tamona kishasa au mona ba couple akala ba yebaki ba pasteur te. Bébé kabasa basango tam soupe bakende église te mais lolo ba na 60 ans de mariage ba fana ndenge pasteur azalaki wapi l'église est revêtue à cette époque zakité vrai ou faux ce que je dis oui. Vrai eh bien alors est-ce que l'église est offense ndenge ni pour comprendre que ça d'abord couple gérance na bango mibale baso se gérer ndenge ni et loka liboso bo maka couple na vie et ça tierce personne so moni couple pelimoto c'est-à-dire tierce personne nini à côté okoloba papa bongo pasteur bongo ba pasteur à lelo ya lelo on va porter plupart on va participer à la décision plupart non maman arrêtez bah il faut pas se prendre en charge et ça deux couples pas tierce personne non ceux qui vont moniquer pasteur on a ça fiable ça honnête marchant avec Dieu craignant Dieu ne bokoki dans le but que vous obligez ne bokoki ko kende auprès à pasteur yenda fani sabino à son abino ou soit dans le cas contraire, binomo que vous gérez mais quatre na bonzambe. Amen. Le pardon, l'amour et puis oyo koya lokola ba benge komi kitisa humilité. Oya bi ke moninga mati muswa sanin akiti. Il y a des couples le so hôtel au cancer ba kendeke pas pasteur ba sambela rapport na bango renyo sote ba comprendre pourquoi ba balana pe ba yebi nini ba tam ndenge ba tamola pe nini ba yokana po makele la ndako na bango et bi malibanda te. OK. Te ko za la place ba fandi problème ezalaka. Mais manière de gérer le problème, c'est ça le problème. Comment vous gérez votre problème? Mais mususu likamwe bimi akeko bisa camarade nae. Camarade on a panti. Mobali pe koto. Maman Cynthia, eza d'abord couple. Yami balé ba famille. Ceux qui ba famille on eza mabe ba panti bino. OK. Eh ceux qui famille ba bi ko sangisa te. Famille côté li moi na bango, côté li moi na bango ba panti couple. Yangona mikolo au mariage, il faut faire très attention. Amen. Très attention, nous sommes bato bazoba na net na loenge onde mayebo. Yango moni ba okabona pe lokoma mayebo. Ngana zolo bano siko na couple moko basalika une année na lo bano ba okabwa. Moko ya une année moko ya 1 mois. 1 mois ba okabwa. 1 mois ba okabona. Oui, 1 mois ba okabwa. Ba misusu ba okabona na mbetu. Babalani, babe ngo nuit. Nuit de noces. Ba kabona ba panza na mbetu. Moi si yoka. Moi, c'est à l'église côté de la Bisson en Binza.
côté quelque part kuna côté tout ça moi si wana aza servante na kati ya église ala pakindai mama il y a des sœurs lobanga na bala ka musala nzambe ouais et ana musupa lobanga lobala nga musala nzambe ete mais tiens bon voilà mais apriaka asala nzambe sœur ona kaneki nga lobala musala nzambe a gagné frère moka yene église kuna bakuta na frère a bandiko sona frère ona asape na département moko na kati ya etonga frère asala ki tout a convaincre sœur na nzela ni comportement amona ke na pri na priaka et tombé juste abi on a super musala nzambe babalani tango babalani nuit de noces kaka ba côté na chambre batiki bandimi oyo comme système bozo sala fête na se bazoli bino déjà chambre likolo et ça peut ba bien na mona et ça c'est pas intéressant bozo libanda mais bozo wana libanda ça va obi ke basilisi ba mati ba pesi ba tubai ba jiba photo ba bi ke ba likolo nzoka ne ba signer ko kabona likolo bilo bo melela masanga o ba tu likolo de a ba o kabona oui je connais la sœur na solo ki na sœur ona personnellement OK abina nga prophète to kabwana nga bia so bi c'est moi sœur ngo na yebié bon ça sœur mo to sonne pe mingi na Kiswahili tout ça mu Swahili abi papa na boya ye bon nga bi yoka ka bi oui aza servante na église wana aboya neli ba côté na chambre ba fandi tant ba fandi kaka boy ba bi ba pema amonaka mobali alobi pesanga numéro ya moto aza ko superviser hôtel feti OK petit na biso superviser ba masanga abengi petit matiselanga 3 tirbo ba matiseli 3 tirbo sera asiliki sera ba sera wana pena ya losambo e ba nindenge nini yoko mosali tirbo matindenge ni nabikanga munona et ala ngoma sanga na rolangwa te abeti abengi susu 3 lisusu 6 sera le bio exagéré au bomba qui fasse au son na mama sita au bomba qui fasse au bongo nini et ana ngolo komela kolangwa te amela une affaire presque casier et ça les troubles babandi ko swana sera le bio c'est hypocrite au kosela kinga au kosa kinga nzoko sakina poso ya me ya meme o yaki na église polinga baswani soka lobaki ni ndeko na banda ko betai elle ndeba tu bayoki ba mati et comme problème lobi abi enfant na ne soute aza mupagano ngala baki ba pesanga musala nzamba bakabona bakabona abi oyo penda encore basero basana trop bonzambe basero na pena 3 français abi oyo pena Dieu a parlé tantôt de manière d'une autre moi oyo pena mobalité donc c'était ça vraiment en tout cas papa to ke nango bien de to lobi wana mais au côté si likambu ya to ke na mamba dot tozonga na parce que bato balobela ki on pe mingi mais likambo to lobeli oyo ya ke likambu muke oluki ba master likambu muke ozongi na famille na tangu ya kala ya ba mama na biso parce que lobeli likambo ba mama na biso ya tangu ya kala ezalaka plus kende ko luka noko nga mama mwana kende zate ou bien mama fa kende na noko na mwana na ya mwasi pona ko bongisa na mususu libala mais lelo koma ya amoka libanda copine nanga pire vie ya mobali yango pete sali ke makambo ya kutimela la makambo susu ekbota na kati makambo ebimisi keza ba makambo ba réseaux sociaux ba TikTok ba WhatsApp ba nini omona mutu ache mbi ser moko ache basuke belé yengi vous ne connaissez absolument rien du tout à ce qui concerne les mariages tijengo zéro boye ba makambo na bino machi aux ingénieurs ordinateur otikala jamais aux ingénieurs liba liba les ana bakolo nango liba les ana bakolo et ana mutu muso tale bolobi oyoko sona memiye a opesa kimia mais avant memaye il faut ba historique na yesa ndenge nini ngai na ko conseil bato avant mema mutu ko tamaka mona libala solo la na déjà solo kana ya sala neni azala sage ayeba koloba memaye au cas contraire kufana likamno na ndako vraiment yango moni ba mama kala ko benga noko ndenge nini po yemo na leki noko na sagesse c'est ça yemo no mama kala aleki ndeko naye abike ndeko na msu mutu esala kate yemo ko le fa gérer yango moni ba mama kala sintia iloko ezaka moko soki problème bimi na ndako libala ya biloko mibale ya liboso komi kitisa na compréhension amen dialogue babengo dialogue kaka na komi kitisa senga mobali pardon mobali pe senga mwasi pardon na ndako bobongisa yaya e ko senga banengeni parce que bato baza animé na ba mauvais esprit mutu aza animé na orgueil yeba que déjà ozana ba chose interdit en toi auto bengango ba dieu moko étranger ba fait étranger katina yo mobali pomi kitse po mwasi o monde ndimo so monde le e utu apa monde londeni bo ba partenaire a monde londeni
boy loko moko si bomonana bomonana boyebana oyebi ke sona baluki kure ke sona simbi bona simbi awa na simbi na simbi siko okoboka soni ya nini papa ebele bakabona pona bo Cynthia na vie soko za esprit ya komikitisa oko effacer ba mabe ebele na bomwe na yo na vie soko za esprit ya komikitisa kaka yaya oko effacer même liwa na vie ya komikitisa ata balinga babenga no musala bautika yo amen o bénéficier musala na mbongo bongisa vie mais po lobe omikitisaki ekoma makate mais nkola kopambola yo amen na vie kaka komikitisa Cynthia bombi makambu ebele ngalo na koyana misala orgueil pano ya nini c'est ça nebi ke Cynthia na mikitisa kaka po pas Cynthia sona l'équipe visibilité na ko boya ndenge nini 100 000 abonnés mais na monde na monde na ko perdre nini au contraire on a ko gagner le Cynthia mais oui c'est le monde de ça te coûte rien. C'est le diable. Maman, non, c'est le diable. C'est le diable. Satan a tué là, tu sais l'esprit orgueil. Mais tu n'as rien. Et frère. Il faut accepter l'homme à son époque. Et ça t'a capable, tu ne perds rien. Il te milite sous la main puissante de l'Éternel. Et il te lèvera au moment opportun. Tu t'humilies, tu ne perds rien. Oh le. Maman Cynthia eloko so bo mama bala yango na mobala na sorgei mo sorgei na biloko na bino boye ngo so ba kambelo o boaki kambelo o tie kambelo donc aussi eloko bomi bino sou bien série donc on me moni penda on moni novelas on moni fiona signera mi bana mona yende fait o michesko yo aussi le kolo siko o cheli kolo na beauté o che mobala yo so moni côté le côté même Dieu ne sera pas d'accord de toi même Dieu ne sera pas content de toi moi si Bible bi sois soumise papa to kena ngo kaka to zana ka wana parce que to kota kamite na sujet na biso to zana au sujet libala mokie parce que le loto va ebele le loto pousse à peine en salle au pèse quelques minutes pour to pousse si j'ai à moi et Beleto Simba, likambo ya remise ya dot. Tout le monde a le côté, mais bombi makambo et belé na katiwana. Papa ko lobani ndeti symbole ba yenango et puis bazongisi. Ko base belé mikolo ba pesa penini, asala penini. Mais là musu mubali. Asala kila musu o fala sala te po ya kaka a honorer. Ko lobani papa. Basio ba lobaka asala nini pesa pelo kwa gravité. Eza muzoba. Thomas kozongisa. OK. Thomas mobala na kozongisa. Wa sika. Bakoma bongo. Problème ezate. Azongisa. 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 Azongisa pena bénéfice. Yaya. Azongisa pona kolia na yena Thomas. Donc azongisa. Yena Thomas bakotiola. Po Thomas komona ba obota te. Origine ayebite. Thomas komona ba sobota bana bidengele. Origine ayebite. Maman, même dans l'état moi je ne savais pas. Bato basala droit ba yebi makamna oloba awa na Congo na l'état ceux qui mo so bomi libala yomo yeba que famille ne faut pas restituer mo libala. OK. Il faut pas et c'est obligatoire. Dans le Bible c'est obligatoire. Et ça obligatoire il faut mo libala ça nini ezonga. Pour sinon tes escroqueries comment ko balis maman Cynthia. Je m'excuse. Ba maman bolimbisa. Nazo pesa kaka exemple. Maman na loba kango dernièrement il faut respecter la femme n'est-ce pas? Ce que zo bala moi si. Honneur na moi si mais nazo pesa ndakisa na lobi boy et ça le loko na ngi na teka na teka lango combien de personnes o teka lo mutu moko très bien maman Cynthia bravo yo za moi maye o teka lo mutu moko si on a teka li mutu après les sous na la mutu wana et simbite azongi senenge loko fona sani ozo selembo si on a teka li mutu na sisi na teka li sous mutu na bimi escroc oui ndo mona ba commissionnaire mingi na Kinshasa ale mbongo ya 4 personnes olembongo ya oyo suke zalaka wapi kasho koma yo babala yo bapesolo mbongo nyoso bebisi na libala okei pe ofani pe na mbongo bato libala c'est de l'escroquerie babali so pe pa mutu mususu ezalaka te même na mibeko na biso na loi eboy yango restituer marché ça va Maman Cynthia marché noir et puis obi wana basamba mingi te pesa kaka baibite kuna kafe ali ndike betama pesa kaka. Si tu sors au botane, tu vas biso de botane à la mi balé. Pia kaka. Pesa. Oh, marché noir. Marché noir. Basi basale lio déjà. Pesa kaka. Nambonga bato fandi nango oreza libabe. Ava baba lisa yo. Oh papa to bota. Qui t'a dit que ce que botina muto bomi libala, orozong sa biloko libala te. Qui t'a dit ça? Maman non mon abatembele on n'encourage pas hein. Babota kabana hein. Ava baba lai. N'est-ce pas? Mobala na bakanga chaîne.
aza libre n'est-ce pas libre bata maboma pe bota komone na mwana na fou na fulu eza na okanza machaka mwana na libumu okutana na mobali na période ya mabe ya mabe nde soko balete ya biso mobali comme la période ya bien ko bato bazala besoin mwana OK ya ona lobaka ba so mutalobi o tolala ki na mobali na période ya mabe za péché quelle période ya mabe période ya bien fertilité fécondité période de bénédiction pour mon ya na période ya bien c'est ça. Il y a bien les cas dans les vies. Vraiment. Il y a ma belle pour nous honorer. Mais ce qu'on honorer ça bien. Il y a bien. Oh bah santé pour nous honorer. Mais ce pas le aboti. Vas-y c'est fête ça là. Vraiment. Et ça quand ça les locaux n'inga mala. Amen. Maman Cynthia. Yo bazui babalisi yo. Ozimbonga libalo fani nango. Yeba ki okangami déjà les locaux na kingo. Ce qu'on ningo se débarrasser na mobali wana. Pesa à titre symbolique. Papa. À titre symbolique, maman Cynthia, merci. À titre symbolique, ça veut dire quoi? Baza les sous na bokonzi likolo na hotel nzela maloba. OK. Famille na ye na mobali. Et le qu'on a battu belé baza aveuglé nango. Ya moni lelo battu belé bazo suka mabe. Et en plus, bokoki jamais bokabola libala batu. Ce qui les deux familles à moi c'est mobali ba fana te pondika bo fana ki bo kangisa. Bo fana pe bo sani boka. Fongola. Amen. Oui, il faut famille mobali baloba. OK. To libérer moi na bino. Oui. Amen. Akene asa la vie na ye. Oya biso pe asa la vie na ye. Aloba. Oui, ba famille ba sa verti. Spirituellement pena savoir être. Et ça comme savoir être. Pas vivre mais être. Ba famille sou ba sa manière. Mais famille à bonne manière, ba ko libérer ba kabona bino na réunion ndenge bosanganaki kaka ndenge bosani bo kabwana. OK. Bolobi et si li. Mais kintoki obomi nanko, tika ki yanki ki mwasi. Oano kitoko to boite, mais keba elle a milité sur place boyanki na yo et soukaka. Surtout ça. Ay wana comme il faut ba koloba baloba. Zongi sambonga libala. To bozongi c'est la biso. Hey. Boluka famille na ngabo fanda. Boluka famille muto na bo fanda. Tozoloba. Landa papa na bino papa bozong sele o aloba ki to tika na lango. Soka lobi bo tika lango il faut lo bango en présence de tout le monde. Amen. Na famille bo fandi bon tolingi bo tika na mbongo la oui to tika lango bo bengi mo sala nzambe bo sela ngo na prière. Amen. Que alobi to tika la nango. Alors lokwa to tika nango et kozali susu ne fait mon côté na couple nanga ona okende ko banda pe na vie nanga il faut parler. Amen. Oh mettons bo bala na basala nzambe baye babali sa bino na alliance na lobakati. Et tant bo kabwana na liwa to sala ngani il faut to loba. Il faut to bena sinon te lien wana etikala. Et il faut mo sala nzamba loba longola no. OK. Moto nzambe merci en tout cas pour faire jamais bon temps on appelle na rozoya. Zongi sande. Ce qui a boyi lukata $100 symboliquement. OK. Ata 50. Tango koloba e bokoko e kota poto bala na bokoko. To bala na bonzamete. Bonzame ya ko pambola bokoko. Ya il faut ça l'attention. Bible za kuta double tranchant. Et bien un mariage coutumier. Mariage bandi magasin église te. Église e bali sakate. Église e pambolaka. L'église bénie. Si ko poe pambola faut bokoko luba. Bokoko est représenté par famille. Okay. Famille ne baloba 8 ozwaki mbongo. Nde église et pamboli. Kasi pambola na ke église boko ke lobate, boko bota te. Ata pasteur a kosote, ata pasteur a chema boko. Ba famille babali siminote, boko kende liboso na libala te. Po libala pasteur abali sakate ma pambola kamuta bali sakeza famille. Amen. Yo tambola ka mabe na famille. Bangaka ba pasteur otosaka papa na mama te oko souffrir makasi. Bible lobi ezaka na commandement moko et na promesse ya honore ton père et ta mère bangonde banzamba se. Amen. Papa tozo évoluer to moni papa prophète Joël Francis a beti eloko moko na kati ya prophétie que sert na moni yo lataki polo ya boye okenaki na bandal na hôtel boye numéro boye mais bata réseau sociaux baluki numéro wana babia yango ezukaka na 11 26 kuneza na moni cameraman na keti ko la 26 na moni yango ba omoni pena 26 na moni gala moni cameraman na memi ba komi un peu caméra c'est la bassesse maman est-ce qu'il faut te justifier or c'est le Saint-Esprit qui va te justifier oh bokeko ka prophétie ba ke luka bokeko luka bona que ça peine à dire balai laki. Oui, Nadra. Vraiment. Qu'est-ce qui prouve à ta bonne chambre qui a solo fiona dans la kiwana? Tolo basko nini? Moi repé diable ani ko bungisa batu prophétie, alingo ko la kisake. Non. Moi je crois que
La prophétie, on ne prophétise pas d'abord. On ne prophétise pas la vie privée à Moutou, l'église, autre lieu public. Moi, comme ça, je vais te porter plainte. Moi, prophète Jeannot a porté plainte. Moi, Jeannot, je connais mes droits. J'ai été sous le banc de l'école. Je te porte plainte. Alors, mais je te dis la vérité. Moi, je te porte plainte. Et ça te dit, oh, bon Zambé, ça te dit, bon Zambé. Parce que tant que tu es devant l'État. Maman Cynthia, tu ne peux pas prophétiser vie privée en mouton public. Un véritable prophète, il faut que mon Kamunayo, à Kolobana Souka Kirtilanda et Nabi, na bureau. Ou bien mon après Kirti. Oui, il faut être en face. Là, la prophétie à la bonne église. C'est trop enfantin. Bon, moi, comment on vie en mouton privé, au Sakola en public? D'abord, écoutez bien aimé, à l'église, ce ne sont pas seulement des chrétiens qui viennent. Oui. À l'église, il y a peine à balade de Bakotak. Je ne parle pas des sorciers, des criminels, Bakotak église. L'église, on a déjà enseigné Mabayaka. Aïe, pas venir dans l'église, quoi. Bon, on va passer le billet Bakangamande. Ok. Oh, Cynthia. L'église, tu as un bakabato renseignement. Peba, tu vas aller dans la l'église, tu as un bakabat criminel. L'église, tu as un bakabatouya, agent secret. L'église, tu as un bakabat chrétien, tu as un bakabandoki. L'église, tu as un bakabato. Maman, et à ma maman, ce sont les bêtes, et ça scandaleux. Et au camp, il s'abattoir. Donc, l'église, à la baka, toute couche, yabat. Arche de Noé. Oui, très bien. Quand tu prophétises sur quelqu'un, il faut le faire avec beaucoup de sagesse. Ok. Cynthia! Na moni oloboza batata la yo Cynthia bo ozala ki on filmer pengaite obaminga ndika okozo apena mundu mais ezala te. Donc c'est l'immaturité prophétique, ça c'est un de deux bandimi baza fragile baba brebi biso to za ba bateli mpate so eloko boso beti ndeko bokimisi mondimi mondima okima a osilika kimi ba misusu pe bazaona webike batu misusu ba bima l'église non po baloba mabe mais amona façon sala au traita ba pate misusu yé pa kenda na ye ambibo elie ya akimi yango avant oui batu belé batike église bongo parce que tant où yé Joël a prophétisé bongo ndeko wana prophète wana lobi eloko wana et combien de mitema bandi ba betema baku laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas seulement de son église, même l'église mususu Babi ezande boy, ce que comme kofingi ça ba pasteur na ba prophète, ba sakola kaboité mon frère, même si cela était vrai. Benga pembeni, teyaye, ayambola. Est-ce que de la sorte ndé mutako ça la repentance? Nga osakoli bongo na ke sou un peu bien. So na kota ki 26, na kota ta 25. Oya kaka ko sakola to tana na kolemba. Mais yondo ko perdre ponza mo sepela noter. Il faut benda brebis. OK. Solo na brebis. Bon to comme na tan souka. Il y a pas beaucoup à dire, mais ba Christo baza verti ba tanga liloba, ba yebi. Et l'autre, comme il y avait des frères à côté, n'a pas sœur. Professeur, non, voilà, Malandangu, il y a église, voilà, Malandangulu, et ça, et sa liberté. Et puis, la moni, à sa deuxième chose à corriger, interprète. Ok. Interprète à l'oba qui t'a mis au lobby hôtel, il y a le binanda ko ekobo. Aïe. Maman, hôtel, esa place, il y a coupé, ma. Botel et tonga mingi bana poto nzama pambola bino obozo zo bozo tonga ba flat botel ankola pambola bino hôtel les a place à ekobote nde batu ba corriger babi hôtel les ekobote na mona et de repos yes mais ba kolo nango ba tele mérite babi ah bon donc biso so toke bote oko mais oui ma bé nde ba tele mérite wala longo na mbangu babi yo ndako nini longola banga nzambe donc na bika soka taka même ba konzi po ba konzi mingi ba se reposaka ba miso bana ba appartement na ba fandaka ba flat muta tongi place na ye ekotele mbongo yo lobi ndako ekobo donc muta uti poto na mbongo na ye asali flat moko ale salibota na ye a débrouiller a investir na Congo yo benga ndako ekobo ah papa total ma ramni tolobaka onction les esprits lo ingete onction pe sera moto sagesse. Amen. Papa, si j'ai l'habitude à le ezanini, thème l'habitude à le ezanini, oh, tokokende balamo ko clôturer. Likambo ya makila kaka mama Cynthia. Likambo ano memi problème. Batu miso balobi papa, ezaka makila batute. Bon soki mazui makila na yo, donc ngai, batie mutu. Apambolami. Makila mutu esa ko pambolama. Soki batie na nzoto, mama opambolami. So makila ya nganga, makila ya ndoki. Et alors makila mususu ezawana na vie erata. Tango bazotia na nzoto. C'est pour cela avant basala transfusion à makila. Il faut prier pour ça.
Amen. En tant que chrétien. La Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Amen. Quand tu pries pour ça, même si ma kilone ezaki ma bé na nzoto na yo ezo so forma sika. Parce que Yesu azakati nango. Parce que Yesu akoti na kati nango. Yango ne faut obelela makila Yesu œuvre à croix. Tina nango nde yangwana. Pacte ya makila kota na nzela makila pe na nzela maloba. Pe na nzela banjoloko. Mama Cynthia, est-ce que bobi ke bato même batatuage bochaka. Batatuage bato azocha na banzoto kangibu. Tala mutu na zocha. Écriture ni okomini. So che Yesu. Voilà, papa longola to bondela très bien. Moi je connais une dame. Azaki na tatou awa. Pastor Lingela. Awa na kati pina entre base netomata base netomata. Place on a pourquoi bele bachaka wana. Na moni ache maman wana diable azai ko côté la yo wana. OK. Soka bela zolata milimu maman vie baby a comme le roi lion nzoka nda azai ko côté la wana. Siko okoyeba ndenge nini ngapena ko tombele na mbabu tena simba na base. Mais molimo mona kana souffrir na ba prière. Ebite na fungola ka mosali base. OK. Wapi mama bisimba na mama o luka problème. Bango na base na ko simba te. Yo moko simba ngala sabi no papa il faut tala. Na ko obligé à tala. Atomole lamba mukena tena bi. Yango yo ndabi papa. Achaki neni? Kaka fleur. Mais fleur wana yaki ya nini? OK. Ekota ki dana makila. OK. Et surtout on ngana lingaka ba chinois po etushaka pene fanda kasi yango nande esprit diabolique. Yango nande obi ke fala ki délivrance soki bo bandi ko prier bi na mama na simba soka simbi yo chelo boko mama Cynthia mutazo pumbwe likolo tiao soka simbi likolo. Donc problème est nini? Il faut kokota mabonde liponko la révéler. Amen. Au saliba jeune ba retraite simbité kende ko sanctifier makila na yo na makila na Yesu. Parce que makamwe bela ba via ba bébé fani na makila. Omela makila nani? Et belé bazana basaba cérémonie makila. Mokolo na tel sur le sang, ba te belé basako lenga na bandako. Oui, lenga bien. Mais avec Jésus, tu as la délivrance. Luka basala nzambe benga ta mama Cynthia, j'ai un problème kuta nsanga na prophète Jano. Numéro est affiché wana. Benga to rebonde la pona yo. Vraiment. Alliance ya makila. Yo moni mwasi na mobali. Tango bazoko sangana. Mwasi akiti mobala kiti pourquoi? Parce que partenaire moka saki na kindo kibana basa kindo ki bakomi. Ebele. Mibala bakisi ya kindo ki bakomi. Ebele. Boke bakutu mibali nde toza kobeba. Suka. Basi kutu nde bazoya mwasi akokozwa kisi moko neti ba miso na yebi ba oluka kosukola. Ya rongenga. Azwa chance kindoki or chance à solo ezana Yesu. Amen. Chance à solo ngona buzoba ba osuka na maboma. Mais mibali ba koti penda ba signer ba pacte bele ba simi makila. Pe mibali mingi bazo kotangisa makila. So mobala bongo tango yo aya bala yo vina yo sanini e baby parce que busangani ne makila. C'est pour cela il est recommandé. Et ça concerne aux OP, c'est révélation. Amen. Dans toutes les églises, au bassin de la Sainte Seine, beaucoup de ça. Il y a un monde catholique qui fait en communion tous les jours. Ok. Tu es en Sainte Seine. Oui. Baso révélation na batata na babomba. Parce que la communion est réunion. On m'a dit l'église nous na réveil chaque dimanche je vais aller à Sainte Seine. Ngale l'église à réveil awa na Kinshasa. Tous les dimanches baso à Sainte Seine. Pourquoi? Révélation makila. OK. Oui. Alliance on a makilo sangana na nani. Obima na nani. Abebisa vino balobaka na nzela sexte mutu abebaka na nzela sexte sexe nezalaka nzela po kobeba ekota na via mutu. Amen. Po soki na ye na makila mela omela so na ye na kato bapota to sangisa mais soki tosangana kobo oboya te merci or kosangana wana oyo abimisi oyo nzoka eza makila ebimaka pe meme na nzoto moninga ebimaka makila. OK. Osangisa makila na nani? Abloka vina yo. Abloka penda omona ke bazoko na ba mari de nuit. Ekota na nzela ka ya makila. OK. Mutana sko réclamera surtout ceux qui bobota na yi. Esili wana mwana na nzoto. Yo bandaka ko sala délivrance. Bokela ka moto na nzela mwana yi. Priaka pona oui. Tant aux autres toucher mwana, l'enfant représente le sang non? Et makila na ça n'est pas moi. Quand toi tu pries pour cet enfant automatiquement oh bébé très bien maman Cynthia. Ils sont quatre biloko ne kuna. Et comment a yepé moi na rolinga pe lisusu te ta la plupart ba papa batika tika bana bata mystique oyebi poane a simba lisu mwana na te ayini mwana ayini kuna na mbongo so pesa bana ya mwaso ya bala mais o ana potindela ta 100 oso melata biki na kaipo okolo moko te ya bien obiso tangisa bana na bino ya 100 po azana accès souku abike so eke kuna na odaye
kuna makila ngese ebeba yaka makila ya kombo mais o yanga ya kati ya makila na ebeba. OK. Merci Thomas Nankolo, prophète Jeannot Bontongo en tout cas. Osangana nana. Oui, c'est ça. Osangana nanani. Nazui penza ya obimana nani kasi pacte ya makila yango wana te. Baboti basangana banani. Yana baboti mususu sinta na mboka mususu babala lantre bango. Inceste ça. Mboka bobala na bobala ba yali kama makila. So makila wana Bible le biti na 4e génération. C'est pour cela, moi, oui, Nzambalobi, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant, de devenir ce que c'est tout un processus. Le lot de l'ôté. Et à Biloko, il faut qu'on découvre. Hier, sur le bi est envoyé à côté de ma fandi, à ici ma serviteur, ni n'a pas fandi, au balembe, à le bito sambela, pour mukolo elanga, atinda basali, pas maté langeza, monene, mais basali, quand on dit langue monene, est-ce que ce monene langue moko kaka ya madesu? Awa loso, awa madesu, abo. Et ane mona mamuna nzambe. Mamuna molimo eza awa boué, awa. Oyo yebite tuna. Ça c'est une grâce que Dieu m'a fait. Amen. Comme makila. Alors il faut ba délivrance c'est ça dans nzela ko se sanctifier na makila. Il faut ba famille ba sala ba sainte et puis ba sala ba déclaration ya œuvre de la croix parce que dans nzela makila na Yesu ndo to so ki lobiko. Makila on est ça déjà parmi nous. Alors il faut beaucoup prier. Prier, il faut confesser. Amen. Basal nanza mais boy bisa batu basala prière la confession. To confessaka. Œuvre la croix. Confesser kana munoko. Ndo ko so lobiko. Confesser œuvre il y a foi ndengeni. Confesser, la Bible dit quoi? Qu'est dit la parole par rapport à problème musana? Nzama lobi na kosala mutu mukila te. Alobi na nzela makila na Yesu ndebiso to soki lobiko car na mukanda Romains 8 et lobi il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc ndenge na Yesu condamnation famille nanga ezana ngate loko le fana na makila nanga comme ya Yesu. Amen. Na boya ngo parce que kati na Yesu condamnation koi. Amen. Abi l'acte qui nous condamne et en plus albi na ça enfant adoptif, ba adopta biso donc ndenge Yesu aza, ndenge ngape na za. Au Bible boyo pe boya. Amen. Au Bible lobi pe loba. Yango ne confesser, yango ne maka délivrance na vie mutu. Délivrance c'est ça ka te ko chasser bima te, c'est de confesser l'œuvre de la croix. Amen. Selon ce qui est écrit. Amen. Au moment où on confesse ça, papa le quoi les sans effet bilobi ce qui est révélé et condamné comme on a eu. Yo beta ngoti. Marcas. Yango na de confession. Merci Motola Nzambe, siko bato baza musika o balandi biso na émission oyo. Ba o balingi bazo délivrance. Et ça la makandenge ni. Ah aux équipe intercesseur pardon, équipe intercession, au ça la randenge ni. Bon, pour la bato délivrance eza pété. To côté en contact. Et là on a senga na bato mingi eza constat fait bato baza patiente. Do asambela ni kazo. Te alingi osalele loko ero wana kaka. Tanga bengi yo. OK. To zape bato ba kaibele. Aux contact nanga il y a toute une équipe eza. Très bien, équipe de délivrance eza. Na rola ngala zate écoutez, na nenga mabete. Ko banga noter. O tinelanga boye poto matangomba. Est-ce que nga pona kende zamba ba futisaka na zamba? Jamais. To sorola. Pesanga $500 na matelo na ngomba na $500 matangomba barrière ya la raté. Yo pesanga requête nga na matina ngo na ngomba. Lokolo yebi bonzambe oyebi ni lokosala ça n'engage que toi et Dieu. Mais nga pesanga requête na kosambela landa ba directive. La mokatele RT to bonde la to bonde. C'est tout point barre. Ezate que pesa somela bisomeliki na une équipe intercession. Ah bon ngamo na kosoma dinzambe likité. C'est ça. Écoutez nga combien? Bonne médiocrité makasi pour diminuer yesu. So on a besoin de senga. Ouais. C'est facile de contacter prophète Janot Sololi. Droit à Zambezate. Bacha droit à Zambezate. Oh enveloppe prophétique. Enveloppe prophétique et zalagate. On a zoté comme mafuta. Et on te comme mafuta ndenge. Mama ata mafuta za on ndako. Aussi mero botie kondima osaki. Otie na nzoto e ko sala ba effet. Amen. Merci Motola Nzambe, va monsieur Bazola dans la prison, va monsieur Bazola dans la place ya ndenge na ndenge en tant que homme de Dieu pour la semaine au émission ça vraiment kitoko et kokota basa Nzambe monsieur pe bazara na besoin na bino boye pour na le monsieur ba bazaka lisute. Ezara sute. Bazaka lisute. Bon sala Nzambe azala besoin basala Nzambe lisute. Tika boye. Ezala ratin wapi? Nde ezara. Bon sala Nzambe azala besoin na yo. Lelo. Tika boye papa. E bandi wapi? Et si là? Bandaka nene. Oh, il y a une unité pesara na prière. Et si là, mamboana? Ba passer unité. Et kufa. On s'intanga za passer en bilan pe. Na mbila na tambolaka. Oyo kaka. Na yo kaka yebi na kota ba passer na basangani. Rien. Na yebi na mboka nilité. So eza basangani. Nigeria. Le bakuna.
Nigeria, oui, hein, ça peut arriver le bas pour ça la COP Moroboé. Il y a Makassi, bandingisa bien ba kota ba biloko na bango ba kota ba clic na bango wana basala ba réseau hein. OK. Ya ba réseau bazali. Oui. Mais abana. Mais normalement bana nzambe ya to sangana. Ya ko sunganga wa. OK. Ah, to sangana te. Et ala te. OK. Oh bolingwane za te. Tondi malaka pété. Tondi malaka te. Boete loté nga soki muto ozana eloko nzambe na ndimi grâce ona na ngote na mi grâce ona moi je n'en ai pas ouais la kisanga vraiment parce que mabe na biso comme songa na nzana ngote yo mono lekinga na bimi inférieur OK wana yaki jana kala lelo na ondima kaka l'essentiel na osela nzambe nzambe ndazo kotenga muto mukilinda kotenga vraiment merci moto nzambe na surtout ko reprendre les sources dans l'actualité na biso mais maman si tali bisa on n'a pas passé temps mususu na biso ke zala resu te zala raté penza te na yebi pe ke zala raté nga na se renseigner ka non il a raté ba poison ba mambu belé comme belé mususu ko bengo te kaka tango zoteya kaka tango zoteya nzamba sele ngolo obeti biloko mususu ya beta raté wana amoni moi batu ba répondre ntime ekoti ketoza OK allez pas abomi le susu à quoi bon c'est ça moto nzambe courte prière to déclarer pour ba balandio numéro de téléphone ezawana ozana vraiment très disponible pour la bonne délit. Oui. Merci pour la prière pour la capacité télévision et ça biso bien présent continuer au ça biso bien en tout cas ba on se balinga biso bo s'abonner bo sanate moto nzambe surtout ba kitunga invisible au sepeli na prédication ça raté maman capacité to sepeli en fait jamais tout ko lobi bien té soko zana oya ko sunga place ato lobi boy nzamba ko pesa ngai place na sunga e pa basali na nzambe ba ofele na betaka kelelo te mais ceux qui na ina lo eloko moko yelinga na ba nzambe kanisa ta jour wana na futela prophète Jano transport nzambe kanisa ka po mosali na yo aki côté ya ba mpate nzambe azanga kate na kokanisela nga en tout amen donc boko lula mama kapashi osoma ki bijou combien bijou bozota na bijou mama kapashi suki oyo mais Thomas Jano aza ayebi tango na bandaka linzanza tango yazo sanga okozala pe lokola Chabani reko okozala ka PDG nazo mon entreprise na yo moko na bat na carte na bi pasteur ozolota tozokosa ngato ndenge nini bisakoli ezali mambo nzambe donc professionnel na kisanga te okende basukola yo pesa mafuta na yo sala bote ezaka nzela nzambe yaka minute tele ma 3h abeda boye sala boye sokola sala boye ya bonzambe bible tanga boye bika yango wana oko voyager okenda professionnel passeport à liboso tous les lignes boya mi baloso bakena olemba voyage olemba donc ngai nazana soumission et puis na foi pe na ngai amen obi ngai pe na job moto nzambe yo motema job yo pe na job wana foi makasi ya makasi benza ngamo yo nazaki so na moni eloko wana ekiti na okelo na mawana to yo mo yo komolendisanga mais ngane na yo olendisanga vraiment papa wala moto bakechu batonga tokanisi to kango po batu bo bien mais mo bi sima na bilonga te yo moko bongami batu bio nde yo fois osana vraiment oyo bikane yakati osima te obanga tonga bondeni otika bakango kanga te yo pe no kota na biso pe na to simio na malade ko pe à l'hôpital olobi papa fanda nao docteur yaka tozape ba faire o tozalaka pe batexi na kala oyo to sa allez moto nzambe atikio placement be mayo kuto pe na MP biso na benga kuto na téléphone na le ko boye na fandi na butu 23 de se banga nzambe bima na piscine ozai to na piscine na bima on boka téléphone oui vraiment en tout cas mais na pas la nzambe banda ko ya ba minuit 1h ozoko banga te pourquoi nazo luka pourquoi ça l'habitude ata to côté retraite yo obi au côté na biso ata 2h pe banda ko ya 2h du matin ozo kelenga bongo kelenga ba problème te lokolo se ko ya liboso nzambe Dieu ne pouvait que te protéger amen si nzelo zo tamboleza ya nzambe Dieu sera avec toi amen et nzamba za na yo amen okolemba ba voyage mama Cynthia okolemba oya yo za te mutu bute il faut perso globalité nzamba linga te batangela nzabalinga te sinon te mutu na tout atolo yo ne ba ko tout lo tolo yo pe ba ko tout lo tolo témoignage nazo pambola yo ba ko tout lo tolo amen témoignage vivait ça ba ko tout lo tolo amen ko tout la ba tout mais yo pe ba tout la amen tika nzambe na lola
apambola mutalandi mission oyo. Bible zolo banabiso mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je sais que nous entamons la fin du mois de janvier. Mais avant d'achever en là, je crois, même si c'est quel jour, Dieu peut te visiter. Amen. Dieu peut te faire du bien. Amen. Je priais la semaine passée avec maman Cynthia. Pendant que je prêchais, je parlais sur le sang. Il y avait une sœur na poto na mbetu à Lali. Tant que na message nanga. Ayoki abiki malade wane sili sur place à Telemi. Pe mutakota ke nanda kwa kuti azo sakana. Ma sœur oyebi eloko na zoloba, tu avais dit que tu vas témoigner. Tika nzambe na lola abiki sape mutolande mission na kombo na Yesu. Tika yo muto saki na problème ata ya mukanda. Prophète Jonas Sakoli ane oyo nyoso zo pesa mela na kombo na Yesu. Yo muto yo ozalaki ko lukozwa ki te mais cette fois-ci tu te okota na février zo pesa mela yo. Nazo prophétiser mutu moko ta ko koma na juin. Oya zana Kapash TV sans témoigner. Yo na nzambe bo sira na kane bandela neo. Tango zo kota na deuxième phase après juin. Témoignage na témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ordonne que vous soyez puissants. Et que j'éloignerai la maladie l'un de vous. Nzamba éloigner maladie nanda kunayo. Nzamba éloigner ma paix nanda kunayo. Nzamba éloigner nyoso ya ma paix. Ya mpiaka, ya ba problème ozo sanga solution et que nous musika nanda kunayo. Ba à partir d'aujourd'hui, nda kuneza la esika kimia. Reçois la paix. Dans tous les domaines de ta vie, reçois la paix. Là où tu avais mal, Simba, tu verras quelque chose qui va se passer. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Nzambe apambola yo moto na nzambe apambola pe bandeko balandi biso numéro ya prophète Ezawana boyo kinga pena vina ngala mobimba nango témoignage. Amen. So na bandi na nzambe o asala na ngai ti lelo en tout cas bondi maté mais ça vrai. Merci na bato nyonso bazolanda biso pour s'abonner, pour aimer Kairos chaîne. Kairos chaîne. Kairos TV. Kairos TV Kairos TV en tout cas le temps de Dieu sur suki awa s'abonner kuna botali moto nzambe kuna place pour prédication ezalaka et ça la biso vraiment bien. Merci na Arsène, merci na Grâce. Bye, à la prochaine. Bye bye. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Belela du frère Héritier Songolo. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Belela. Que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre
où ils ont $1900, tout ça il y a des dépenses, des démarches, tout ça il y a du début jusqu'à la fin au juif visa avec la possibilité à côté faire billet en crédit. Famille d'accueil déjà pour banda yango kala. Tout côté siko na Chypre. Donc famille d'accueil ils ont mobimba to yambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso. Bino ba étudiant, bino ba nyonso bo silisi bo ju diplôme d'état année haut. Et à ne pas oublier, bino ba toza difficulté à passeport. To ba ki yango déjà depuis 2019. Donc il est possible na ba agence Eric Travel nyonso na ba cyber café Eric ozwa passeport ya nyongo. Au fouti $50, to ça il au passeport ou etikali au groupe c'est yango maleme surtout bino pe bato bo reva ko beta développer. Donc boya déjà pour faire passeport pour profiter na ba offre oyo. Donc toza wana pona ko servir bino. Okanisi esili tintin ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pour na bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba par résultat sur place. Adresse Okokuta biso na limité 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin. Okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete ewo balobi ya sika eye. God, come here. Yes. MK Boy Comedy. Nigga. Oh my God! You shut up! What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you shut up! I'm not your nigga. I'm your father. Oh my God! Ba mama, ba papa, tukindi kusabuni na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba film bien, ba film ya kitoko, ba film moko éducatif pona bana na biso. Ba film oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, tolomeli bino ngo. Take your computer and take your back to school. Go back to school. Go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Bote. Ayebisinga nazala ha place no. Zaka wana. Zaka wana. Onga pena posetelenga na ki osalinga bien do esinga Ruth. Bato batunanga pakola nini, ozopakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida faut monter kana yindi, mais na yindi te na pestis ko chocopo. Donc ça va produire Ruth Bote. Ce savon noir quoi? Savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindo ti. Ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Miki oui, donc ça savon noir so saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Pour nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu et sala mondenge bate yango ya Ruth Bote zali. OK. Yango
chaque soir. Bateau bazar na ba bouton belé ça la wana manjare. Oh ça pour na ba bouton. Oh ça pour na nduta. Bazar ba nduta bo consulter Kapachula, bo consulter Malika manya boyi bozo ba produit. Et moto ba na kuna. Bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ye minene ezali. Sika boy. Poitrine neti yo boy. Eza mibali muso alinga mwasi na mais buna eso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon oh en tout cas riti fa aider biso ba biloko ya mo dele. Neti ngalinga na nga. Tena mwindi bona za moi. On c'est mieux que la tue le côté na ba lèvre, ça ba lèvre là. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. Rose parce que même ba jeune belé ba quartier oh ba comment benda ba bemba ozo ni côté Pepsoda ziki si on bebo ngolo ba potentiel li ba pota oh yo ngolo pero tizie ki sote oh yo eza okopa kolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba ba journée mo eza ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngobo benga poitrine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo zo mesantia mobali c'est ça solo nini il faut te na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso asi otia ngo bene likolo na ngo wana c'est un inconvénient. Inconvénient exact parce que c'est naturel. Surtout qu'on a bolingo. Pour ma fille est belle, balinga bolingo. Ma fille est belle, oh mon ami, mon bali remorquage na moi mon rasta koka ba mon côté. Il faut oh ça koka deux fois. C'est là tout papa yo ka goûter. C'est ça. Bébé a petite beauté yango et tout ça nango déjà na marché. Oh ils ont besoin nango contacter Kapachula ou contacter Josman ya Malika pour recevoir produit. Ba numéro na bisoka. Ba o ba ebi ba numéro na biso. Mais tu as pas numéro ya Kapach TV. Kapach TV.